Oyo bomoni wana na niveau ya parler du peuple et tira moko tokolala ndi wana tokolala wana tokoyana bambetu tokolala wana Kabila na Tshisekedi bakomi kosala théâtre oyo azwi pouvoir apesi oyo akozongisela oyo nsima oyo akozomwasi na ye azwi mwana na ye ti boyeboye esili na pas voté ce monsieur là aza eloko moko te akozwa biso asalela biso peuple congolais eza te tozokamba yango te. Alors peuple est-ce que azwi charge wana na maboko député soki akanisi esuki awa te toyebani na bandako bakata biso ya biso badepute mpo tozwaka bango majorité e basali majorité ya buzoba mpo bango bamonelaka biso. Donc Tshilombo il prend les Congolais roi buzoba elengi wana ils sont venus par la fraude balingi base maintenir na pouvoir par la fraude. Alors totikela bango te totika te. Tshilombo atia état de siège na misu ne bazoboma Congolais. Maman, yé, ce qui commandant suprême, na misu bazoboma Congolais. Pour na yé, pour père et na kata Congo, il faut que ça nzela biso na Burundi. Bienvenue Balandi Océan du Congo TV et c'est nos amis Minko et Bakebosa vraiment et belé branché na émission na Bino vérité ya mboka Congo oh wapi le bama kana kadette musamba suga sur la patriote boza na toujours branché le loto ko beta pena masolo ma tel politique pamba temboka na biso pena yuku siliko tombo malisi sur makasi en tout cas nzamba sunga kaka pour mboka Congo. Alors tozali bongo na Hervé Matata oh wapi to beta ne masolo ya mokolo malelo yambona nyoso na kena na kozongisa matondi pena et pas ya équipe technique mobimba ya Océan du Congo TV wana sima ya bilina kena komona l'homme puissant Hervé Kabuya. On ne change jamais l'équipe qui gagne oya sili kosala ete tokoma na banda pour no pe bisika so kosili kolanda biso na senge no bozala toujours branché na Océan du Congo. Mona mboka Hervé mbote mona mboka madame la CP sou mona mkola lelo itoko makasi susu. Merci beaucoup. Santé ndengeni nazomona zoboate nini comme elio biso. Bon, ebi ke biso to bundaka bitumba oto bundaka ndeko na ngai eza ba jeté. C'est entre la vie ou la mort. Maman bota biso atie biso to koli mais to moni boka eta mona malamu te to s'engager que biso faut to sauver mboka. On se sauver mboka, c'est le combat de Patrice Emery Lumumba, c'est le combat ya ba leader ya bakasi mboka o. Yango biso to sala to sinesa na don choc ozoka kukangama biso do ezelo kwa kamote. C'est comme moto o esili kopela kuna na assemblée nationale na parler du peuple bien sûr boyindi si makasi la muka eza nini souci ezani to betana na masolongo o ezotinda bino bosala ba marche ezotinda bino boke koto ba memo eza na sujet nini o bien bozo kotela. Madame, on a compris que les gens veulent badiner avec ces Congo ici. Mboka na biso o ya biso papa. Maman, s'il vous plaît, bakoki ko sakana na nyonso à part mboka. Parce que mboka eza eloko tokotiki la ba génération oya nsima na biso. Mboka eza héritage o bakoko batikeli biso o biso tokotiki la ba oyo balandi biso nsima. Mais lorsqu'on veut maintenant bloquer le pays, prendre le pays en otage, en tout cas maman, on va pas fermer nos bouches. Sans que le beloko to le beloko moko mboka ekile mabele oyo bomoni wana na niveau ya parler du peuple et tira moko to kolala ndi wana to kolala wana to yana bambetu to kolala wana pourquoi ezali c'est le moko mama to moni Kabila na Tshisekedi bakomi kosala théâtre oyo azwi pouvoir apesi oyo akozongisela oyo nsima oyo akozomwasi na ye azwi mwana na ye ti boyeboye esili. C'est pas ça. Eni kolakisakeli kelemba oyo basalaki na kamere baelimine kamere na scène ozoka bata kamere bango bazoloba nini accord na Nairobi mais bawanganaki ntango biso bisi bango keno bozalaka na baccord bakoki kodigere accord wana salama de même pe
Kabila na Chilombo basaki accord de Kingakati nde yango bakoluka bamaniganse makambani kolamba sauce ya bololo. Et nous le savons bien, tous ces députés là, bon c'est la vie sur le remonter parce que c'est le faut remonter, y compris Chilombo. On n'a pas voté ces messieurs là. Assez le remonter à Rozo Bisso, assez la biso peuple congolais. Ils athées. Tous au cas moyen côté. Alors peuple est-ce que je charge wana na maboko. Député sur la kanisa Soukia. Soukia ate. Toye bana bandako. Le col là est. C'est les autres continuer tina bandako. On monte que beaucoup ko bebisa sous combat. Non, donc bi que toye bana bandako to solo la bandako. OK. Il s'est dit qu'il est homme du peuple. Ah, député. Yé peuple mtafuta qui. Ndeto kokende wana toyebisa ye est-ce que makambo yo ke ko sala kuna. Est-ce que biso peuple mtotindi yo ke le bilango bongo? Ah ouais, ba pesi ba mbongo. Azui ba jeep, ba sombeli ba jeep. Ba jeep wana ba sombeli bango te ba déficit bango. Bakofuta yango malembe bino ndeni bozo chanter kaka ba sombeli d'habitude ba pesa bango mituke pe ba mandi ko kata bango moi muke kino nyongo ko sila bino bo traduire yango ke ba pesi bango ndenge ni. C'est que ba comment changer maloba. C'est que ba combien ko changer maloba? 27 millions. Un fonctionnaire. Est-ce que va foutir? N'a oublié qu'on mouquait 27 millions. 5 ans. Voilà. Eh maman. Oui, a dit pour la moko. Maman, peuple nzala. Peuple passe. Salaire à malongé zate. Moto alors se mis batté. Au juste maman. C'est Congo ango. Toti que la bateau ba monde la biso. Biso ba congolais. Je ne passe pas ce qui Etienne Tshisekedi. Azaki en vie. Allons nga buso babo. Parce que le peuple d'abord les arabes. Yo le peuple d'abord. Au comme qu'on entretenir majorité non moibi. Et cette majorité est fragile. Ba comme le roi Bassi Ndumba. Ba comme batu oyo soki otieli ba sailo lolendo. Dans sailo lolendo, il faut que ndo bondi là. Ndé ba comme ko bondi la député. Mais bazala ki ba voter bango po ba lobela peuple lelo o ba comme soko sala lolendo. Mama ba vota mutu te. Na bango nyonso bazawana à part ba député ya biso ba mérita. Oya biso ba mérita. Bandeko nanga dos nombasi. Ba Jean-Baptiste Kasekwa. Ba maman Charlotte. Ba la tose belé. Ba mérita. Ba kata biso ya biso ba député pour tozwaka ba majorité. Et ba sali majorité à Buzoba pour bango. Ba moni la biso. Donc Chilombo il prend les Congolais roi Buzoba. Et l'Engiwana, ils sont venus par la fraude. Balingi va se maintenir le pouvoir par la fraude. Alors toti que la bangote. Toti gâté. Et ça l'a raté. To betana lisolo ya loi enseigné o esili ko vota mais ko na parce que na mo lokola loi wana ndesili ko pelisa pena moto na ngambo la muka mais kana ko manyola yango na lolingi na yo loi esili ko vota mais ko na bulne bolingi ni ko na seni. Maman eza loi la muka te eza po pelisi moto na la muka te. Ezali moto congolais à comprendre. Vous savez ce qu'on a préambule il y a constitution comprendre. Le Congo n'a jamais bénéficié na mokonzi oyo peuple aponi. Et la constitution a été faite pour que to lutter na problème il y a illégitimité. Mais kota là bato komi ko luka bayi baka pouvoir. C'est ça conséquence ya o tozo mona lelo. Chilombo na ba député ba sélectionner au monter parce que ba yebi que bato yo ba voter était moso plus grave. Ake ko loba yango. Azo yebi ça ba député. Bo entretenir pouvoir à Chilombo. Po bino kaka nde bokozonga lisusu. Na mando eza koya.
Mboso prophète oyo akomi kokomisa bato ba député. Comme ce soit évi que non peuple ko voter bango lisusu pe wa songa ozomona ngote. Eza ba mboye batem na voter ba. Peuple. Muta voter ba masata mama. Donc yo komi ko zwa mbongo etikali toko bakisa bino. Parce deuxième discours mboso azoloba yango. Bako bakisa bango mbongo. Babakisa mbongo ya salaire ou bien babakisa mbongo cadeau, babakisa mbongo ba défa, babakisa mbongo na sens que tu comprendre te. Député ko défa mbongo, pourquoi? Parce que babakisa mbongo ya surface de quoi? Asa na salaire eza koni. Député na salaire eza koni. A part or mi salaire na ye asa chine lo monter au bango babakisani. C'est comme mbongo bazozela ko bakisa bango eza ya nini? Ezali pona bakamata. Maman, ngai na tolali. Soi-disant les élus du peuple. Bakoti à Boutou. Alexis Mobeko, ba corrompre député. Na toilette, c'est grave. Oui, ça c'est maman. Ba député ça lui poste à Masoubaye, député Nanzela moko ba sur l'Assemblée nationale. Eh maman, où est-ce qu'on a enveloppe? Où est-ce qu'on a enveloppe? Ça c'est la honte. Na kata moko ba sali nzambe bazali. Ba pasteur bazali. Le père et la famille bazawana. Et vous allez prendre les Congolais comme des cons. Vous allez faire des bango sur votre zone sa bango. Bango ba biso to reçoit na bango. To reçoit na ba député wana na ba quartier to reçoit na bango. Et ça va clairement que non. Est-ce que ba kabuke au sala kuna biso ndo tindi bino? Est-ce que vous avez jugé malamu ke na ndenge bozo yela na ba moto ou bien makele les besoins yango yango nde ko changer de subir yango nde ko tia kimia ou bien yango nde ko memba solution moko bo mo te ke so boke na lisolo malamu peut-être nde kimia kokota parce que na moto na désordre pendant kim solution malamu mo na raté hein. Avant to banda ko revendiquer nous on a proposé comme batamayeli te proposer bango ba loi portant réforme et enseigner boy tout proposer ba loi belé. Mais les gens, na mouté mama be, wali na mboka te, baboy. Baboy. Bango balingi ba imposer peuple. Donc bango, to lobi clairement. To so imposer pour tout na mobeko moko te. To vendre na table. Yo, chilo mbona IDPS na yo. Obimisi so union sacrée, obimisi makanisi au Seigneur Okamba. Et Okamba. Biso to pesi Kabila pe apesi to solo li solo nde to longi mama yo zali moto ya vita moza arbitre na match ya imanana vita déjà au perdre d'avance to yete to ebisi bango ke non boete chilombo akei akeba mesure ya coronavirus ayebisi bato ke coronavirus na mboka moyen bato basangana eza te boye pas plus de 20 personnes de kolanga mwasi alors tomona ye moko ake Ituri asangisi bato coronavirus tomona ye moko ake boye azosangisa bato ba ajourner ba manifestation po ba peuple aboyi koya Chilombo atia état de siège na misu ne bazoboma Congolais. Eh maman, yé, ce qui commandant suprême, na mis sur le Congolais. Pour na yé, pour père et na kata Congo, il faut ça nzela bisona Burundi. Tu as dit que Rwanda, Uganda, Burundi. Ndeba Burundi saka biso. Benemi ya Congo yangwa, siko kamati makadam, biso na posa ya nzela te. To na posa ya mir e kabola biso. Na bato ba Burundi saka biso. Kasi côté ici bango alinga kabola pouvoir apesa bango boyoka na bango parce que d'accord voilà Museveni azalaka Uhuru Kenyatta azalaka Kagame azalaka nani yo koma nani o Uganda wana nani Museveni nani o wana koma nani Kurunzinze eloko akufela eloko oyo Kurunzinza boyaki kopo oyo babare
Et puis ici tu le monde azawana soki eloko elekite bakobare nde azobanga ya komi akei kuna mokonzi soki akomi esika il faut payer régner mais bazoboma bato na miso na ye pakati ya gorge babombango aujourd'hui il a fui akei Zimbabwe sans solution yo mona wapi Union africaine G8 bazaka 8 bakoma 7 badécideur ya monde bazosalisa réunion babengi na compte Afrique président Afrique du Sud pendant que président Union africaine Chilombo le président Afrique du Sud accueilli pendant que président Union africaine Chilombo mwana mboka ya vraiment tata TV zalingo to la pena to ki mapena sima na tango to ko sukisa émission na biso na makambo mateli coronavirus lelo oyo tozongi susu na même système il y a deux na mituka na ban il y a babis na biso na taxi 2 personnes et moto mutu moko donc eloko wana epesi mwa kokoso mingi na mboka na yebike corona ngo ezaka ka bon entre tata tota bandeko kuna na ngambo bango corona ndire ezaka na ba parti misusu ezate bien ndenge ba mesure ya coronavirus wana mama na ngai ezali ba mesure ya koboya pression ya peuple bango ozoyeba te que même les États-Unis pays plus démocratique le coronavirus est frappé makasi mais ba manifestation ezali ali bunzala ezala matoi te nzala pe bomanga soko bangi maladi seke nzala pe kobo ekoboma yo donc maman tozoloba clairement que ba mesure wana biso to boyi yango mesure ya coronavirus biso ezate faut soki eza poto sauver Congo il faut to sala boye to ko sala yango coronavirus yemo na sa coronavirus asangisi bato na Ituri awa ba ke fête do yo osala ka ambiance na yo peuple akanga munongo na kashine seul malade bomanga coronavirus bablo ke bomanga bele mama na ngai ba mesure wana tanga zui des personnes na ba ayo lobi na IDPS fait babangi peuple a fâché côté li bona kata IDPS bitumba o tete to kama moko ono contradiction ka songona nanyo na Gentini contradiction o tete to longoli ba mesure wana ça c'est la foutaise c'est qui ko tumbo la peuple. Oui, c'est ça de provoquer. Yo pesa peuple le comme la Chilombo ça va dépôt et va cacher attaquer le rabattoir. Ba bot. Do en Chine appelle ça biso. Eh papa, maman. Do ba pesa biso. Bango ba kamata yango ba tiawa. Ba attaquer la biso ngo ba coopérant ba kindaga. Parce que somba yango ba yokotika to cacher. Banda coronavirus ozo ba bandi wana ba aider peuple na nini eloko nini bango ba pesi peuple donc buzoba le peuple a utilisé article 64 bala il n'est pas écrit dans la constitution que na cas maladie pour appliquer article 64 T na cas boy communauté et lobby en clairement peuple à côté les la moto nyonso o anga confisquer mboka à son otage des peuples à côté les 64 et nous allons l'appliquer. Merci beaucoup. Message clé na yo na émission ya mokolo molelo vérité ya bana mboka message ezali c'est mon bandeko kombe bandi ezaka malamu te botala ka biso bozomona biso bozopesa félicitations merci eza malamu la félicitation na bino mais il faut soutenir aussi les combats. Parce que awa combat et comme que congolais nyonso fa chalisu na kati ya combat boloba ke tolali oh boy te boy tolali te siko éveil bandi mikolo nyonso naza na balabala na bandi ko ngani surtout na bona balabala ba o baza pena ba media ba otala ba mona ke ngana naza na balabala na bandi ko ngani nyonso mikolo nyonso apé maté alors na on nyonso na sunga résistance plus 243 81 59 28 392 plus 243 81
59 28 392 la résistance. Voilà, bandeko balandi ya Océan du Congo TV, to komi bongo na suka ya émission na biso na base boza vraiment ebele ya kolanda émission mokolo molelo bobo sanate ko s'abonner ko liker pe ko partager émission na biso boza la toujours branché pambate l'information continue sur Océan du Congo télévision. Quant à moi je vous dis un grand merci, to côté à la prochaine, bye.